Shalom, shalom. Wabino mama bilaka, mama wabino bolinga mingi. Bande konanga. Na évité ce qui n'a changé colo. Si n'a changé colo, peut-être un esprit n'a pas raté. Peuple ni otozali. Congolais. Nazo baka moi mke nazo ko exoté moi bande ko bazo ko kubongo na tena 2018 obo mekana ko changer. Nazo ba la kanda, na ko ka kanda te mesu na kangi kanda. Nazolo babino botika la marina. Ba sœur ba frère o bolingo yoka sœur wana te. Boyebi ke mboko to vandi parisa Sodome et Gomorrhe. Ndeko wana kutana na bandeko ebele o balobela ye makambo o lelo azo kongola biso. Pourquoi bozo menacer? Boyebi ke biso miso toza na Facebook to linga ba distraction te. Pourquoi ça mode distraction mo beta mso na vie na yo bien mutu moko bien sœur na yo boso la kana ye bose kakana bino. Mais na makamsusu à part wana toza na ba distraction te. Toza na pona ba prière. Yonga na loba na mingi bo bondela ka pona ba mina bino. Tozo vanda na bandoki. Tozo vanda na bandoki na kata Facebook wana. Bandoki penza bandoki. Biso msu misala ne pesa mela biso tona bisu kaka mibale. Tona misu mibale. Ba msu bazaka na monso ki ba nganga. Ba yao ba servante de Dieu. Oh ba sali ya Nzambe. Tokeba, les temps sont mauvais. Ndeko yozo lingo bongo na te. Au monde bozo take la marina. Na yesa bino botika. Po Nzambe se atalisa ki ngai. Ngana oloba na bino Nzambe se atalisa ki ngai. Ngana kota na ba distraction te. Bomo na ngana partager ba vidéo, mingi bazo finga nga bazo kota bazo ba n'importe quoi pour ba vidéo na ba blog ebele na tshela rabino. Merci pour mes até. Ngana zong sa lokume pa ya Nzambe. Mais là on yebisa bino. Les temps sont mauvais. C'est le moment. Bobongwana. Au moment de attaquer la marine, un jour, ba kombo la bino tangama. Ba kombo la bino ato kimi Facebook. Ato kimi WhatsApp, o kimi WhatsApp ato changer numéro ya téléphone. Makam na bino ko yebana. Ngana sengangi na Nzamba talesanga ba minanga. Mais là on a bloqué 100 personnes. Nazaka na 700 quelques personnes. Mais là on a bloqué 100 personnes, presque na 600 quelques. Nazo continuer ka toujours ko bloquer. Na bana ko bonde la Nzamba la sanga ba mina nga bazanani. Mais Nzamba tal singai couple mo ka ba sala Nzambe. Tozo kenena male malombe. Atali singa ba ya bango bazana Nzambe. Mais la sœur wana akoyeba. Aussi na photo na bango na mwasi na mobile na bwakela ki bango bozana Nzambe. Mais na otanga nga ba kombo te pona sana posa ko tanga ba kombo ya batute. Mais nga na oloba bande ko nga botika ko toucher la marina. La sœur wana toyebi ete soka bandi ko fongola munoko na yepo na koloba eza yete parce que makabo azoloba ka eza ya minene azana ba tak mais biso tozana pona ko prier to tchaka ina mabondeli to tika ba distraction pa mo compte na Facebook soko moni ko kolanda likambo mutu te zappé soko moni ko yoka na mutu te ko lino ba video ya mutu te zappé biso msu to yaka na to tchaka ba publicité ba pesa biso loko te ba pesa rabiso le roté toi ka tamso moni sœur mo ka tei oche moni frère tei oche o moni moi cassette mo beleki oche pona nso na pona lokumu na Nzambe mais la sœur azo lo bato bongwana la sœur azo bato tika mabe obi combien de mibali ba banda kolanda basi le lo ba bongwa mi pona la marina combien de basi bazala ki ba ndumba la kata Facebook wana le lo ba bongwa ni pona la marina botika la sœur la marina avanda botika la sœur abatu botika ye nazaleka na kanda pona moni ndenge la sœur azoloba ana bokolonga te bon meka ba obozo meka mais biso bokolonga biso te tozala toujours pona kotatola monene na Nzambe amen.